Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. C'est le prophète Jérémie Kabamba voyant. Nangina yebisa bana nzambe partout bazolandanga na monde entier. Et loko koki kotelemela la vie na yo mobimbeza divorce. S'il te plaît maman, kosala divorce te parce que mobali ana leki mabe, monana no intérêt ya bana. Papa kosala divorce te parce que baninga no batindi yo, parce que famille no balobi na yo. Omoni bana na yo baleki famille, bana no baleki ata vie na yo. Bayebaka makasi ya mobali na nzela mbongo te. Bayebaka mobali na mituka te, mais bayebaka mobali lobi na nzela ya bana. Nangina bisa mutu moko azolandanga divorce eze loko ki ko accepter te na vie na yo. Mais lelo na poto baba mingi basali divorce à cause ya lokoso. Papa mingi basali divorce à cause ya lokoso. Au mona mwasi avandaka na mobali ndaku moko, ba vivre ka ndaku moko, mais po bali ya mbongo ya mindele, po bali ya mbongo ya social, mwasi se présentant dans l'état qui a sa femme seule. Tango moi ça se présenter à sa femme seule, azwaka mbongo lokola femme seule, tango akoyokelenga mbongo, lobi soki mobali ebise likamba kondima te, lobi ata mobali lobi ne likamba ko make mobali, parce que yebi ke nazwaka mbongo, ezala ba mama ebele na poto, baze suna tina mibali te, bakoma luka mibali bakufwa, bakoma luka mibali babeba, se bakunda a cause ayebi ke azwaka mbongo a l'état, azwaka même ici mbongo ya bana. Mais nangina bisa yo mama, omoni bano yo beta tolo, basa ezala mutu asala kike yo bota bango. Ezala basi ebele na poto, bakomisa bana na papa na bango binemi, bakabola kamutu na makila na yete. Nangina loba na mama moko, oya zo yokanga. Je parle tant qu'un prophète. Bon mema mibali na bino na ba justice, na ba tribunal, na ba parquet. Mibali oliaka mbongo l'état, oliaka pe mbongo mobali, mais mobali amona kabana te. Mama, makila ya mutu yo interdit ça ye. Soko za problème na mobali, za problème na bana te, tika papa na mona bana na ye. Na sebi sa mutu moko tika papa na mona bana na ye. O mema mobali chaque fois bakata ke mbongo na justice à cause ya bana. Nangina yebisa yo. Bino pe ba papa. Moi ma bebo sala basi place basi ba memi bino. O moni injustice obo sala basi place ba memi bino. Nangina bisa mutu moko sangana mwasino. Divorce zelo kwa ko accepter partout dans le monde. Boya divorce. Moi sinon so bala kete. Mobali no so bala kete. Moi ça le kimi sou azate. Mobali le kimi sou azate s'il te plaît. Et loko yeza a des problèmes ndengeni. Ce bo yibo bongisa boko bongisa. Boya divorce 081 375 27 94 divorce. Et ça les sous que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bonjour, 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 bonjour la famille, bonjour. Bandeko balandi Sylvie Mode, bonjour, bonjour. En tout cas, nous merci, merci. Merci na bandeko nyonso ba souhaiter nga ba joyeux anniversaire na pesibino, merci beaucoup vraiment nzambe abatela bino ba place boza vraiment na monike nazala na mitema na bino ba oyo ba bolingaka ngai. Merci beaucoup na ba abonné na nganda o ba obakisa nzambe abatela bino vraiment bo tchaka toujours ba j'aime, bo partage, bo s'abonnaka na page nanga Sylvie Mode TV, na YouTube nanga Sylvie Mode TV officiel. Pardon. Facebook nanga Sylvie Mode so tindelinga demande na sepeli na ndimi yo so pe na sepelité. Donc na kondima pété. Merci beaucoup bandeko nyonso ba souhaiter nga merci bandeko na yeli bino lisolo ni na vandika boye pa vidéo ekiti et outi France bandeko ba mama bana ba mama couple. Vraiment avant ya koboma libala na mobali faut kotala est-ce que okokaka engagement ya bana okokaka kozala na bana yo moko po moko kozala pe couple msu yo soko lembi mwana papa azu relève siko yo tant sozo mona ke papa olembi papa po tikalaka yo moko na liberté po sala nyonso lingi mais ozokoka ko boko la bana te, ozokoka kotala bana te, ozokoka kozwa soin ya bana na yo te. Vraiment ezala lisolo moko esalami na France. Vidéo yangwana nazo tiela bino vidéo bino boko landa boko sala ba analyse ngana lobika moi commentaire ya moke po botala vraiment mawa kaka makambo Afrique o ebele mi kaka moke mona oke Afrique o tika mona 10 ans
ozotika mwana 11 ans soki 9 ans na kati ya ndako bango mibale batikala. Il faut voir ndako ndenge nini ezali, bilamba ya bana ndenge nini asalelaka yango, bambeto ya bana efusa soki pe bana masuba ekota na kati soki pe wana bambeto na feza pe ezaka na bankusu mpona air masuba soki bana basubi mingi masuba etoboli ebimisaka pe bankusu. Vraiment nabite mama nazwaka soin ya bana na ete to koma vraiment ke Afrique atiki na ye bana atiki bana siko c'est papa ya bana wana c'est sûr bakendaka weekend papa na bango ezalaki ne mokolo papa na bango azwa bango mpona weekend ezalaki le 9 nde nayoki le 9 janvier nde akendeki siko mpo azwa bana akekuta bana bango moko mama akende Afrique atikeli bana biloko atikeli bango kaka na kati ya ndako. Vraiment soki likambo ou bien moto to nini bandeko na botala ba likambo bandeko basalaka banalise. Papa azui bana azui kutu bana ta bandi kotuna bango ba question to date nini bilemo bo monango abandi ko filmer ndako nyonso abandi ko soana mabana abandi kotuna bango ba question abandi ko filmer ndako mobimba kwena na bakiti. Oui, biso nyos beto za mona pe kiti peza na malamu te mama me oyebi ndene wankana o kiti se pasuki nango. Vraiment ko boka tete ba balabala ba kabakala ba bakiti. Bakabaka na bango na mutu moko beme ko zano diva ozwi na ope ozwa bakala nini ba poto ya biloko bakabaka na bango. So moni ko somba te wakabeli ozo vivre vraiment lokola mutu aza soki na avanda na cave na ebite ndako wana eza na position ni ndako ngo pe fusa déjà bandako ngo mususu ezala bo mo se komi ya kala mona asi abaye ndako azo kwa soko bongisa te me bongisa kaka oyo ozana ngo tipe ozwaka ya sika obongisi na modele wana bana na ndenge bazana na ebite ndako wana eza na se ya na ebite soki eza place nini ndako ndenge wana oyo ezo kofusa ndenge wana ndako ebato bazana kati. Vraiment eza mawa mingi mama zwi nzela ke Congo wana tango koma ozala l'aise tango yoka ke bana babotoli osani ozo avion bango ozonga to kozela kati ba séjourner osila ba mama vraiment ava ko boma libala fo boyebaka po bato wana o mama wana tiki bana na ndimite ka zala ki en couple na mobali donc azani ka yemo ko bokadi moi mbongo ne bana bombaka donc ba mbeta bana zo somba te matela bana zo somba te zo boksa place bana te yemo ka sombelaka ne mbongo akutama kelemba na ye azwi kaka tike bouffe ake Kinshasa siko tiki kaka bana ngo ozwelaka mbongo kaka ndenge wana désordre fale kutobongisa bana ozwi ka bilamba nzoto tieme o baolongola na nzoto ozo baplace ya kotia yango te bana baza kaka bongo. En tout cas bandeko na ngai fo okeba po kozala pe couple eyedaka makasi lelo oza na mobali na yo mona azo ede yo place oyo olembaki mobali mpe azwi relève wana bandi kosala abandi kosokola bana na ye bamibali mosusu bazala bamoteya malamu mona bazosokola bana na ye azolalisa bana azo ede ma mwasi poso mpe mwasi mpe misala mpe leki mpe mingi aza kaka ye moko mona fatigue ona yo ntango osengama makambo no nyonso mpe te nalingi balelo tolala bien tosala boye mais mwasi aza déjà fatigue mpo asali misala ebele omona mpe azokoka mpe koseplisa yo malamu te mais na ere bozokabola bamisala bozosala bino mibale bozokabola en tout cas mwasi mpe epesaka mpe apeti mpe ya bamakambo yango omona apeti mpenza ya bolingo eye puiske oyebi ke mobali no ayedaka yo oyebi ke mobali no asungaka yo omona na ntina kuta kotikala yo moko eza te. En tout cas vie en couple bosalaka mpenza effort bosunganaka mpo soki bosungana ekozala vraimen teke mutu moko mpenza atika famille akende. En tout cas na ndimi te wana loba ekomi likambo mosusu botala mama oyo ndenge nini avivaka na bana ndenge nini atalelaka bana ndenge nini atiki bana fo babanda classe ake Afrique Est Afrique yango oyo akei ayokisanga liwa papa na akufi mama na akufi ou bien ndenge nini ou bien bana wana atikaki bango ayebike papa na bango azali ake komwangisa bango papa na bango kotika bango kuna papa na bango po ye azwa ta na ye ya bien vraiment oyo ya komona tika madinga na kenda na Afrique lokola bana batikali liberté po bato pe mingi bayo pe kobokola bana bazo ko bwela ka kobota mais bana ko pe bayo kobokola bango te kotika bana suki salité kotika bana bakaye salité donc bakaye bongisaka te bana bango bazo encadre donc bana bango bayo débrouiller vie na kati ndako lokola bazana mama te. En tout cas esali passe mingi ba mama esali passe mingi ba papa vraiment so monike ozana mwasi moko azaki akokaka ba misala te linga na oede po bozala ensemble po neti basi mususu bazala bonga pressé ka kobenga na mobali mais ye moko zo ko engagement bana te siko tala neti boy na ebite est-ce que bana wana papa o lokola sali vidéo oyo est-ce que vidéo oyo ko soka pa na biso bato mangala
to yo koma pe kuna bata social po batala po bazwa bana wana bon papa na bango pe azali na yebite po papa na bango zo tuna bana ngo est-ce que siko ba lo bazwa po bozonga pa mabilo bo ndia bana baboye bon bana pe mo ba bana bazana bana miki mo ba kondi maka ba ndi ba hôtel pe tamsu ba affection pe maman na bango tamsu so azala bango pe bien tamsu par rapport à papa non wana pe za pe likampe mususu ya mususu donc et ça lui passe vraiment na CP na vidéo yango te ça nga passe makasi to ça la na bolingo to yedanaka to yebaka vraiment ndenge nini ya kotambusa famille ndenge nini ya kotambusa bana na herbe na mike to yebike za passe mais faut ozalaka makasi kala ya kosunga bana po bana ngo ba otolo bango mama na bango asalaka oui bandimiki asalaka surtout ba mama ou bakendaka misala vraiment bazaka truc assez tant bazongaka na ndako au moins azozwa mwa temps penza ya kobongisa bana te po alembi akoyaka bo alamuka mwa eloko bale place bana au moins ozoyebisaka bana bango basalaka okomika kotinda bana bango basala misala ta musu mama ozosala bango mosala mokie donc en tout cas ils a passe pour modèle oyo ndako wana penza bamwangisi yango ndako wana penza emwanga na bongo na salon na télévision on dirait s'occupera na yete et puis toyebi te ndako wana eza na niveau nini na ba porte wana ba porte peut-être eza ba porte ya solo est-ce que ba ndako wana eza pe na ba meuble nini ndako wana eza place nini pour moi sona lemba ndako yango boye atako to ba peso kuto atako to ba peso ndako kuto yo eza kuto ba tsala ngo na ba bitoko ba nini mais soko tie ba rideau na kati bonsi ba na libanda ko mona ka ba bitoko mais na kati tie ba rideau na yo au classé moi salon na soko tie ka propre ndako ko zana ngo propre atako te za kala yo ka muto mettre ngo bien ko tika bana no vraiment boye vraiment kitoko te na ba hiver oyo ke na yo otiki bana bango moko vraiment ba débrouiller ba cascade vie yo mama ozate eza bien te vraiment eza bien te bande konanga eza passe sali mabe makasi vidéo wana sali mabe makasi papa pe biloko aboyiso pe o filmer obombika tango mwasa ko ya olakisiti siko ndenge oyebimi ba réseaux sociaux boyi batu na batu ba kosana balanize nango eza pe malamu te na e pa mwasi na yo ata bokabwana biloko aboyi ko benga mwasi soka ye mama bana comme ça tango kangena ne preuve aboyi tango boya akobanga akoyeba kete papa bana déjà c'est à saler ba vidéo soka l'action ko za mabe mingi tiaka na bongisa na sala ozomo et ça la passe mais pour moi ça na bana mibale ye asala kaza déjà na bana mibale donc na yebite pourquoi ko sala ma biloko aboyi bande ko nanga na zotsela bino vidéo eza wana botala video wana bana wana nde batika na kati ya ndako nde makambo azosala na kati ya ndako ndenge pe papa na bango na ye ko filmer bango po bazwa bana wana bakende pa na ye azotuna bango ke est-ce que bozonga supa mama na bino azotuna bana wana ndenge wana en tout cas isali passe pe mawa bande ko na ngai bolanda video wana tina suka boko comprendre makambo ezoleka ana poto. Merci beaucoup pour tout vide nde makambo. Merci beaucoup bolanda vidéo wana tina suka en tout cas bande ko ba souhaiter kinga merci ba bisous na bino ebele. Ciao ciao. Aujourd'hui on est quelle date? Le 9 décembre. Le 9 décembre? Janvier. Non, janvier. On est quand? Le 9 janvier 2021. 2021. Il est quelle heure? 18h. 18h. Vous êtes qui? Christopher et Cassandra. Et aussi Espérance et Christophe. Vous êtes mes enfants? Oui. Oui. Et moi je m'appelle comment? Papa Christian. Papa Christian. Et ici je suis où? Chez Marie-Cassandra, 4 avenue de la République. Je suis où? Dans la maison de qui? De Marie-Cassandra. De maman Sandrine? Oui. Ok. Elle est partie où, maman? En Afrique. Maman est partie où? En Afrique. Elle va revenir là. Maman est partie en Afrique? Oui. Et vous êtes restés là, vous êtes restés vous deux? Vous allez dormir où? Chez toi. Vous allez dormir chez moi parce qu'aujourd'hui c'est samedi, le 9 janvier 2021. Et demain dimanche, le 10, ça c'est le téléphone de qui? Sandra vient. C'est qui t'appelle? Oui, ils sont arrivés.
ils sont là. Il est là. C'est qui? Johanna. Ah ouais. Non, on va sortir. Elle, Johanna, elle est partie déjà? Oui. Ok. Demain, elle va rentrer à quelle heure, Johanna? Il est 13h, ici elle est... Ok, ça marche. Ici elle est pas là. Donne. Allô, Johanna? Oui, j'ai parlé avec Donnel. Donnel a dit, s'il a eu le temps, il va passer. Mais après, Percy, elle a accepté, elle a dit, elle va rester avec vous, mais elle va demander d'abord à votre maman, comme maman est partie au Congo. Elle va demander, après elle va venir rester avec vous. Comme ça, moi, je vais essayer de prendre Donnel. Je vais faire des courses pour vous, pour manger, tout ça. Comme il y aura Percy. D'accord? Ok. Bon, je te le passe, Christopher. C'est toi qui as la clé de la maison, parce qu'après, ils vont claquer la porte. Ouais, Ok. Bon. C'est bon. Allez. Tiens. Allez-y là-bas. Parce que moi, je ne comprends pas. Votre maman, elle est partie et vous a laissé, vous êtes mineur. Toi, tu as 10 ans, 8 ans. Johanna est partie. Alors, si je comprends bien, la chambre là, attends, je vais voir tout ça là. Il n'y a pas, il y a des habits comme ça, c'est ça? Ça, c'est les habits de qui? Johanna. Et les cahiers là, vous, ça là, tout ça là. C'est Johanna. Ça, c'est valise là, c'est moi qui vous a donné, non? C'est pour vous, non? C'est oui, ça va pas peur. Mais il y a vos habits dedans? Oui. Et pourquoi vous mettez des habits comme ça là? Parce qu'on n'a pas de placard. Parce que quoi? Il n'y a pas de placard. Il n'y a pas de placard. Ah, Seigneur. Ça, c'est tes chaussures à toi. Ouais. Et là-bas, c'est pour Cassandra. Oui, là... Là-bas, c'est pour Johanna. Ici, je sais pas. Ici, je sais pas. Et ici, il y a quoi ici dans des... Il y a des habits. De qui? Moi, ici, il y a ceux de Sarah. Oui. Non. Ça, c'est ceux de Sarah. Toi, tes habits sont ouverts. Donc, ça, c'est la chambre de Johanna. Oui. Elle dort ici. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les lits. Ok. Bon. Ça, c'est la chambre de Johanna. Bon. Et ici, c'est la chambre de qui? Moi. De Christopher. Ok. Ici, je vois, tu as les mousses et en haut. Et qui dort ici, là? Nous trois, mais moi... Vous trois? Oui. Moi, je crois que je... Toi, t'es garçon. Toi, tu dors où? Toi, tu dors où? Ça dépend, je dors là. Là. Parce que ici, je cherche mon téléphone, on m'appelle. Et Johanna, elle est partie à l'école. Sarah n'entend pas. Moi, je dois venir ici pour me déplacer. Bon. Chrisanda et Johanna, et ils dorment en bas, c'est ça? Oui. Et toi, tu dors ici, en haut ici. Mais si je regarde bien, je vois, ça, c'est pas le matelas. J'attends l'odeur de... Ça, c'est quoi? Oh, Seigneur! C'est quoi ça? Tu dors dans les matelas comme ça? Non, mais aujourd'hui, je peux dormir. Non, je demande, Christopher, moi, j'aime pas les enfants qui mentent. S'il te plaît. Dis-moi la vérité. Qui dort ici, dans cette matelas comme ça? Il y a des insectes dedans, je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est quoi vous avez mis ici, là? Sarah. Et les habits là, caleçons là, toi tu dors ici, Christopher, parce que ça, c'est pour les hommes. C'est ta culotte. Donc, toi, tu dors ici en haut. Ok. Voilà. Il n'y a pas de rideau. C'est mon écran, Ok. J'ai compris. En tout cas, c'est pitoyable. Éteins la lumière là. Ok. Et ici, c'est quoi? C'est la douche? Votre douche?
Ok. Est-ce que toi, tu as pris ta brosse? Vous avez oublié vos brosses. Ça, c'est brosse à qui? Hein? Christopher. Prends les brosses parce que chez moi, là-bas, tu avais oublié. Toi, ta brosse? Ouais. Elle est chez moi? Oui, il y en a une chez toi. Ok. Et ici, c'est la chambre à qui? Non. C'est ouvert? Non. Fermé? Oui. Ah, il est parti avec la clé? Oui. Ok. Venez ici. Ici, il y a la porte ou pas? Non. Pourquoi il n'y a pas la porte? C'est cassé. La porte elle est cassée? Oui. Comment c'est cassé? Ça arrive des fois, la porte elle bloque et donc il faut pousser. Ah, et maintenant si ça tombe sur vous, ça c'est ça, non? C'est ça? Ah, il n'y a pas l'ampoule. C'est ça, c'est... Attends, ça c'est votre chaise. Ah bon? Des chaises comme ça là, c'est ça? Hein? Mais ça c'est cassé nos chaises là. Tu vois pas que c'est cassé? Là, ça va tomber. Ça c'est quoi? Le chauffage qui est changé couleur comme ça là? Oh là là. Le placard ça va tomber. Ça c'est quoi, les micro-ondes? C'est trop sale hein? Oh là là. Et il y a quoi dans les frigos là? Oh là là, il n'y a pas de course. Et comment? Mais votre maman, elle va venir quand? Elle a dit quoi? Elle va faire combien de semaines? Une semaine. Et aussi de la nourriture aussi. Donc elle n'a pas laissé de courses? Si, elle a laissé des courses. Elle a laissé quoi? Elle a laissé des frites, du riz, des hamburgers, du poulet. Ok, ferme. Éteins la télé. Chauffage là. Comment vous éteignez ça? Éteins le chauffage. Éteins tout. Ça c'est ça. Ok. Éteins la télé. Éteins la lumière là. Christiana, toi, c'est bon. T'as pris quelques caleçons ou pas? Oui. Et toi? Moi aussi j'ai pris des caleçons. Ça c'est quoi? Ça sert à rien, tu vas perdre là-bas. Il faut laisser tes trucs là. Laisse ça ici. Venez un peu là. J'ai vu quelque chose là. Christopher, là-bas c'est votre chambre. C'est ça? Alors, où se trouvent vos habits? Sarah, les habits sont où? Non, attends d'abord. Christopher, montre-moi tes placards. Montre-moi. Regarde. Moi, je t'avais acheté des baskets, chaussures là. C'est déjà chaussures là. Tu portes plus, non? Non. Hein? Non. Tu portes plus? Non. Mais il est bien. On peut mettre, je sais pas, colle ou quoi. Alors, enlève comme ça. Ça, c'est... Christopher, ça, c'est que tu as porté là. Oui, ça. Voilà.
Montre-moi tes habits. J'ai ici et j'ai ici. Voilà, j'ai tous ces habits. Quitte comme ça. Montre-moi tes habits à toi. Tu trouves pas tes habits? Si, c'est tout ça. Hein? C'est tout ça. Montre-moi, je vois pas. Ce qui est en bas là, dans les sacs là, c'est à toi? Oui, tout ça, c'est bon. Ça là, tout ça là, Oui. c'est à toi? Mhm. Ça là. Donc, remets ça. Donc, tout ce qui est là, c'est à toi. Ok, Chrisanda, Moi, c'est dans la chambre de maman. c'est dans la chambre de maman. Tes habits? Mais c'est fermé la chambre. C'est tes habits, ça c'est tout dans la chambre de maman. Et lundi, le 11 janvier 2021, tu vas aller comment à l'école? Tu vas changer comment? Johanna l'a écrit. Donc elle va ouvrir. Johanna a la clé de la chambre? Oui, et elle va ouvrir après. Et ça, c'est avec à qui? Johanna ou Johanna. Ramasse ça, tu mets là-bas. Donc, il n'y a pas placard pour vous, c'est ça? Ouais, maman, elle essaye de demander à préciser si... Et ici, c'est les habits à qui? Ça, c'est Johanna. Des habits de Johanna. Maman Sandrine Mouilou, votre maman, elle ne peut pas penser à vous mettre à l'aise. Une chambre bien peinturée, mettre des placards, mettre un petit bureau. Maman, elle a dit, elle va peut-être demander à préciser. Non, Si, non, elle ne va pas demander parce que elle travaille, non, votre maman? oui. Elle ne peut pas payer? Si. Voilà. Et maintenant, tout ça là, c'est que vous voyez là, comme ça là. Et des autres, c'est que vous avez vu là. Quand vous venez chez moi, est-ce que vous trouvez comme ça? Non. Chez moi, elle est comment? C'est propre. Elle est propre? Oui. Ok. Si un jour, je parle avec votre maman, je demande de rester avec moi, vous allez accepter de venir chez moi? Oui. Habiter? Oui. Pourquoi vous allez accepter de rester chez moi? C'est propre. Hein? Et tu vas bien nous garder. Pardon? Ça va être propre. Tu vas bien nous garder. Ok. Après, tu pourras m'inscrire au foot aussi. Cassandra aussi. Ok. Les deux. Et si vous restez avec votre maman, elle va pas vous garder? Elle va pas payer le foot? Si, mais elle attend en octobre, mais elle a trop de trucs à faire pour travailler. Ok, il n'y a pas de problème. On y va, demain je vais vous ramener ici. On y va. Bon, voilà, c'était une petite vidéo, juste, je suis venu prendre mes enfants. Voilà. Viens Christopher. On va rentrer chez moi. Votre maman n'est pas là. Elle est partie où? Vous avez dit elle est partie où? En Afrique. En Afrique, au Congo. Oui. Et vous a laissé seul. Oui. Et vous a laissé seul, non? Oui. Et moi, je suis venu vous prendre. Et maintenant, si moi, je vous garde chez moi, comment je vais faire pour vous amener à l'école? La femme là, la voisine, elle a dit là, elle est là? Oui, normalement, oui. Hein? Oui, normalement. On va essayer de la voir, demander si c'est vrai. Qu'est-ce que maman a dit pour la voisine? Bah, elle dit que... Parle bien. Elle dit, si on va à l'école, vu que mon copain et moi, on est dans la même école avec Cassandra, nous trois, on est dans la même école, bah, vu qu'on a nous de 10 ans, on est grands, on peut aller à l'école tout seul. Donc, on y va à l'école. Et la Marlène là, elle laisse son fils d'aller seul, bien, elle l'accompagne toujours chaque matin. Non, elle laisse seul. Le petit là, il va à l'école seul? Oui, avec Toi aussi, tu vas seul ou bien tu vas avec Sam? Cassandra et... Vous trois, vous partez seul?
Ok. Bon, on y va. Éteins la lumière. Hein.